Kapash mama toloba o toloba te. Tala yo moko émission na yo na site na yo e bandi publicité yo na publicité e kati boye yo bandi émission. Kapash, depuis quand yo koma na ten caramel? Kapash, toloba o toloba te. Publicité ozo sala wana. Bato amoni yo ten caramel. Yo moko bozo banabiso. Utilisez les gammes caramel comme moi. Moi je suis Kapash, regardez. Je deviens caramel. Depuis quand yo zo ten caramel? Kapash. Yo zala tout le temps pour bouka. Banda obotama, même temps ozaki moke, ba sukula yo pour kende gardienne, ba sukula yo kende école primaire, ba sukula yo kende église, ozala kaka kubuka. Tala, soko sala publicité, ya Sonance, yo moko lo bagango. Grâce ya Chabani. En plus, parce que zalaki Sonance égale assurance. Alors, assurance c'est ça makambo ba accident, ba incendie, ba kamoko, et yaka par hasard ba accident. Alors, balinge bazuba maneke, balake belé. Mais Chabani alobi na assurance, Sonance. Tala oeza assurance. Eza ba produit te, eza masanga te. Donc, faut que soit kamoko pe rare. Pananga, nazana fi moko, abongi nango, ye, aswa déjà ba accident, ba sukule, abimaga kubuka. Soki botieye awa, eko simba. Yango yo kota na assurance. Mais comment oya penza na makambo etali produit? Bon, soko yaki po na produit a kubuka, tunga to comprendre. Soki po yaki na produit caramel, sans yo omonana, tunga to comprendre. Même balamoko, banda na 0 mois, tilelo na 47 ans au kominango, tomona pas au comité caramel. Mon colonie no comité caramel. Ah, au pesa batu ba émission penza. Bote ba papa, ba maman, bandeko. Bote barando na barandonette. Bote batoyo balinga karando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Kapash azamwa na mayele. Bino bana mayele ebele obozawa. Bolo bakaboy. Dis-moi qui que tu fréquentes pona yeba sokozanani. Kapash a fréquentant Bibi Kapinga, ami de tous les temps. Bibi Kapinga a gosala makamba boyete. Na tene ezalaka mbala moko publicité amitié ye akomela biso caramel en image. Aisha okoko atambola na ye akosala ngo te. Donc dis-moi qui que tu fréquentes na koyeba oyo zali et comment osala nango moitié.
Kapash alobaka aza ami ya Karine Mokonzi te mais ya yaya ya Karine Mokonzi. Donc ndenge moko kaka. Dis-moi qui que tu fréquentes na kozala lokola ye. Alors yaya ya Karine Mokonzi moko te aza kubuka. Donc ça fonctionne pas. Même ikutu mikolo yo akomi na moningane baza temoko Malika Mania. Alors botal Malika Mania yepe asalaki promotion ya mafuta. Alobeli pe te caramel. Alors siko botala publicité ya Malika Mania soke katani botali siko Malika Mania abandi émission. Est-ce que différence ezolakisa makasi? Rien. Ozomona ezaka Malika aota ko sokola moite sikoyo abandi émission na moi mais ezolakisa presque ndenge moko. Mais Kapash ozomona penza émission ne bandi. T'es caramel, regardez-moi. Je deviens tout caramel. Caramelito. Supa supa. Sambapito. Et abakisu mwandambo. Aleki même na rebo na pembe. Caramel penza oya teint clair. Kapash e kata kaka bwenkan. Bala moko pe bavandi wana na Malika. Na mwana mwasa uti poto waza penza na teint caramel solo. Nazoka mongonga Kapash na luka yebwe. Kubuka na kite melie ko e golie kubu. Posa kozala maneke ou bien nini. Yo penza oza jalo. Donc Malika nenga sala publicité et simba ki bongo yo salaki. Orke o salaki liboso ezalaki ko tukamwa bien. Po ezali kamwa ten mais o sali turo yo. Donc ozana posa bato tout bazo sa publicité olia bango. Tala Wadol mwana tsuke équipe nationale ozala na ye azalaka de kaka bongo na te na ye wana o kaka pona kosala rit plaisir o achanze mais biso tout oyebi batia publicité ya Wadol soko azalaki ndenge nini akomi boye après avant on s'en fout po tokobenda kaka pa Tracy Melenga ba video tomoni Wadol ndenge azalaki na kati kuta Congo. Alors yo Kapash yo penza yan équipe nationale o encadré bato gloire à Dieu bango tu balaki matoi mangongi poso ki ba yokela ki okambala moko ata muke nebe pa baninga basuka te. Kapash atako tu ye moko oazo pia bino produit ye po bimisa maboko ne akomi penza sir tango ko bimisa na photo tango ko tia na video na tango kuta na nzela ekokana omona ka ete ninga lobaka mikole zalaki maboko na nge pataki ba kento mais sinkoyo ba kento na ngwen na teli pardon china chin ateli sina chin alobaka o comprendre maboko neta on tokotala eteli na chin soki eteli nango te problème ya te po tokomona na biso pe yango te mobali na ye pe akoloba nete po azalaka embaume mobali ariti. Alors ozomona ye mukolo makambo eke bien Wadol tosalaka bango ka plaisir tondima o change après na avant mais toyebi Wadol azala ni ka bongo
avant na présenter. C'est quoi yo Kapash tala pe komba munene l'équipe nationale de la Tayo. Tala pe komba munene formé par Karine Mokonzi. Karine a formé qui on makamba boy. Ten caramel. Bonico? Oh. Tu ne répètes. Ataku tongo komana teni. Tendika? Ndika nini? Ya mwindu? Non! Oh! Mais Bonico, so les aïe publicitaire. Yelo comme sous yangando, tongato ndima, okomoteka bangando. Restaurant ngando, to comprendre. Donc net le ketchu azana village banda. Akolo ba awa toliaka ngando chaque jour. Toko ndima. Ata mokolo wana ngando ya te bon. Toyebi ke so to pie commande to zo dimanche. Akokwe mbangu na libongo akonokela biso ngando. Mais yo, regardez-moi. J'ai des vieux caramels. Gamme caramel avec Sinakapash. Ici, il n'y a pas de mensonges. Je suis hypocrite. Oh, tout le monde est hypocrite. Mais, quand ça parle, elle-même, regardez-moi. Publicité Katanaboy. Koum! Nak fote yango kutoke vanda lisusu. Oh! Yo 2023 oyoyo. Okota ndengini. Oto bota. Ozi vertige tango boti bendengini. Ubio boti, o baby, o lobi tika na bonga na image. Mais bon, na modèle a boite. Baninga ba bonga na image, amuna na ete a journaliste ete. Kaka ba snipe na ba snipe. Ou bien kima ba mission, ba émission. Netelina Anelka Ballon d'Or. A beba akoma mabe. Kaka ba snipe nde simbakai. Mais jamais boko bengai yako sa l'émission. Ako bakatambango. Mais yo kamata bima. Ozoti na biso pe to koma lokola yo. To koma ndenge. Na image toteli, na voix normale kubuka. Oh. En tout cas. Ah. C'est pas vrai. Oh. Oh. Mawa. Eh. Dis-moi qui tu fréquentes. En tout cas, il fonctionne en haute. Même na comédien na biso qui peka. Boko kana karate. Yo faut le ko ba lugilo kombo mususu. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba. Hein? Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali hein. Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba. Hein? Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni aba danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso jipe kia ma nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na roza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama mata ay boss de boss ya ni aba danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na roza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.